mbote mingi papa mama zuli baku monene ya kolanda magazine tala magazine ya environnement na kombo ya kini ya tumba oyo pesa maka na mwana ya suka badioka Serge Bwolo avant la fongola basango na ngana mokolo ya lelo na pesi mbote na Flori Lobaki le boga oza na mboka ya Paris na pesi mbote na Kid Fuller Mondiora bienvenue vangasele na Seroti Tomo nako fongola basango na ngaya lelo na kate 13 epai wapi bakundaki ndeko na biso na kombo ya Lekwa CV o akufaki na mboka ya Paris ezalaki suka na mawasuka na pasi na loningisa na veni ndemo na kate 13 bona na interview avec Dieu merci Bwolo na lokese suivez. Merci Serge, c'est moi Serge Mabeka, on est venu consoler la famille Lekwa en détresse de Rosanga Mounima Nabiso, Fé Nabiso, Yaya Nabiso, Père Nabiso, Akoufi malgré été, mais on est toujours ensemble, on peut partager les soucis, ensemble. On a une grande famille ici, ouest et nord, tout, on s'est réconcilié, Kokutani Awa, et ça vraiment le meilleur plaisir, il y a Biso Kutana. Normalement, on a bien nos journalistes en Mboka, connexion à la direct. Balanjili et Tumba, tout le monde a bien vraiment donc avec plein de soucis, merci beaucoup. Je vous remercie donc, ce n'est que ça. On a ndenge kaka tomesana ko assister monotonga pasi yango njile tumba ekitaki na kate 13 na veni ndembo e pai wapi balaki ndeko na biso na kombo ya Lekwa Mungita CV oyo akufaki na mboka ya France pe ya Paris yango moni bandeko tu ya 13 batelemi wana pona kolela ndeko na bango na cadre ya kendaki mobembo azongi te CV Lekwa ndenge bomoni wana le bandeko ya presse pe ya njili plus pembele ezaki pe wana bande kotu bazaki wana boyoka lokese oyo lila bana mboka ndenge kaka balobaka na Bible l'homme n'est pas maître de ce souffle pour le retenir ne boto mona wana liba pasi bandeko batikala wana pasi kolela bandeko tu batikali kolela ndeko na bango sivi mobembo akenda zonga te yango moni bandeko batelemi wana pona kolela matanga ya ndeko na bango sivi Lekwa mokili pasi pe mawa yango tomesana koloba ndeko salaka bolamu ntango za na mokili pona simaliwa na yo bolamu na yo ganga boyoka loleka c'est mon vieux, à partir à Luanda en 2003, donc c'est mon vieux. Personne ne me repose en paix. Ça ne sert à rien. Merci la binoban soza kimbela kolanda magazine ya lelo kini etumba opesa maki na mwana ya suka badioka Serge Bwolo na komi na suka na nga magazine ya lelo na pesa mbote na bayebanso bandaka biso bienvenue vangasele ezala wana mbote na yo na pesi mbote na bana nyeso oya njili ya kate 13 ya inga 13 ya Flori Lubaki na pesi mbote na Flori Mamengi bino so bandaki biso na komi na suka balwake moninga malamu na tango ya pasi makile ya ngungi basala yango budente pona ngana bino na suki awa lobby Jino ya Juliette, Jino ya Juliette, mon frère, Jino ya Juliette,